Ma Mission TV, le miroir du monde. Lelo marche lelo tosali ezana deux pinces, ezana deux projets, deux volets. Volet à liboso eza ya application ya SMIC. Deuxième volet eza ya commettre fin sous-traitance. Na kati ya ba employeur, na ba heure d'ouverture, na ba heure fermeture. Lokola data mwakala toyebaki ke musala lokola samedi ezalaka demi-journée. Mais comme samedi on va sala 16h. Même dimanche to on va sala. Mais tozo prendre moko yo to kende wapi. Na moko na biso problème toza nango eza problème ya paiement ya balibanais, paiement ya baindien, paiement bachinois. Problème eza bakati aloko trafic d'influence ezala na époque ya Kabila de comme pas Félix aboyi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bayimboka balandi ya émission na biso tozalaka na sengo tango tokutanaka chaque jour pona kobeta masolo ya Congo bayimboka bobibi moko ete Congo na biso tango tolamukaka tokutanaka na ba problème lelo likamoni tokutana nango bandeko balandi esengeli ba ete ba vendeur nyoso c'est-à-dire ba travailleur ya ba indo-pakistanais ba chinois na commerce bango nyoso mokolelo basalaki misala te elongwaki wana te na bandeko na biso oyo bazali ba congolais ba patron pe ba engagé ba congolais bango nyoso OK avenue du commerce tombalbai au koti au tourner hôtel de ville okokuta na kuna ba magasin fungwami te. Merci beaucoup na bandeko nyoso oyo bazwaki libaku pona kobenga caméra ya ndeko Flavien po ete ba accompagner bango to bisaki bino ete année 2019 ezali année ya détermination wapi biso to ko accompagner magazine to kundola et ko accompagner population nyoso bureau de doléance ezali polele pona ko yamba bino bandeko balandi eloko lekaki lelo TV za radio te tokoyoka nanu bandeko na biso oyo ba manifestaki ba travailleurs makambo balobaki pe tokozwa susu na plateau na biso oyo azali invité na biso esengelaki to solola na syndicat national des travailleurs des vendeurs plutôt du Congo to solola na bango parce que bango bazali syndicat toyeba ba mouvement oyo to mesana koyoka ngo tango ya ndeko Kondo Musée Laurent Désiré Kabila to kango na tango ya ndeko Kabila et puis toyoka ngo sur tango ya ndeko Félix Tshisekedi mouvement oyo ya mbala oyo eloko nini bango bako espérer comme changement parce que bobi bino moko te banti valeur bande ko na biso ba syndicat ba dénonçant tolinga pe ba syndicat oyo et accompagner ba travailleurs à solo parce que ba syndicat muso comme na ngonde ba caisse de résonance ya ba directeur généraux ya ba entreprise publique surtout to ko dénoncer ba faux syndicat parce que kala mingi te to occupé na UNSS oyo comme c'est NSS dossier dali kuna ba travailleurs rebelle ba ko réclamer ba travailler ba temps rebelle mais bazali ba journalier bande ko balandi na NSS oyo dali ancien INSS qu'est-ce qui se passe là-bas après NSS bobi bino moko na onatra eza ko continuer voilà bande ko balandi moi na mboka Félix Tshisekedi makambo ezali ebele na mesa na o parce que ba revendication et bandi après Transco ezoko bakala koba Nayambi pour Nabino Lelo Azali président national, il y a syndicat national des vendeurs du Congo. Moi Namboka Guilain Lofoko. Mbote mon Namboka. Mbote Ndeko Flavien. Voilà tout un mingi parce que Mokolelo da Mokolabino. To kanisaka bino surtout ba syndicat katango makambo ezalaka na ebite ozole kana Kinshasa yo dans syndicat national du Congo est-ce que vous allez partout na Congo to kana Kinshasa par exemple le mouvement va travailler de lelo na tango commerce ezaki ko inda caméra na biso ezalaki wana. Bon, vraiment, Ndeko Flavien, merci na opportunité au Pessingaï. C'est vrai que vous avez syndicat national des vendeurs du Congo. Syndicat national des syndicats qui ont défendre motonioso pour l'activité commerciale dans la République démocratique du Congo. Azala congolais, azala étranger, c'est déjà syndicat patronat. Donc, on va travailler au salaire revendication. Ils ont le coup là, bazali ba patron, au besoin de défendre hein. Ndé to fouti bango misala malamu te. Ndé basale grève mingi omona mingi basala pa ba indo-pakistanais bazo futa bango malamu te. Ndé basale grève de sorte que l'état ayoka kolea na bango de sorte que ba employeur wana surtout ba sujet indo-pakistanais ba futa bango malamu parce que moni ba ndeko na biso ba congolais bazo travailler na ba conditions moko très difficile. Je dis très difficile. Ndeko na yebite hein, ils a mais ndeko moko boye doyen la musique congolaise alobaka likambo po moni ngai lokana za syndicaliste soki nazaka syndicaliste te nanga sa musique ozarandulise na te nalingaka na sala musique nanga na za la grand musicien koleka ba fale koleka ba faire koleka ba wera ba jibe
mais nzambe orienté nga à travers le Sénégal papa otumba loba likamoko makambo e bomama na mitema ya bato yango zo bebisa mokili zo loi c'est papa Lutumba mais okotala comment moto aza ko sala musala repos ezate kuti fa suba na sachet azo sala kati ya magasin mais azo suba na sachet avant banda ko déplorer ba conditions inhumaines ya ba travailleurs du Congo to le kamuke na régie to yoka elo konye le kaki lelo bande ko balandi naza ko annoncer na bande ko nyonso surtout ba vendeur nyonso ba ko zelande ko Flavien bo zelande ko Flavien lobby à partir à 8h to zana bokasa to kutana parce que juste après dans une émission na CCTV donc après wana na CCTV na kiosque donc bande ko balandi mais avant na kine kiosque banda 9h 8h bo za programme naza na bino wana na commerce pour to ça ambiance ya revendication parce que comme elengit to moni lelo penza dit par police c'est ça qu'on accompagner les manifestants les magasins de refoulement bazar comme ça on va respecter droit ba congolais au moins na mona qui police parce qu'il est responsable donc général Kassongo coup de chapeau to bon il peut la police bazar ba libanais ba indo pakistanais ba sac au moins la police elle ba marche ba ninga bazar revendiquer police to battre la indo pakistanais to lingite ya mbalo to mona pe que non congolais se retrouver voilà bande ko balandi to ke na ngambo régie to mona nanu ndenge nini na ambiance wana ba congolais ba se maki na mikona biso na mboka na biso problème toza nango eza problème ya paiement ya balibanais paiement ya baindien paiement bachinois problème eza bakati alokwa trafic d'influence ezala na époque ya kabila nde ekome pa félix aboyi alobi tokomi na état de droit congolais faut barespecte atake congolais toza nga ntina mama yanga botaka congolais te bolinga papa eso na mama eso nde nzambe atininga congolais naza na droit ya koréclame droit na ngai nde tomona bamikili mosusu nde mpe toaplike yango awa oyo état de droit ok merci mpona koaccorder nga parole lelo marche ya lelo tosali eza na deux pince eza na deux projets deux volets volet à liboso eza ya application ya SMIC deuxième volet eza ya commettre fait sous traitance na kati ya ba employeur na ba heure d'ouverture na ba heure fermeture lokola na ntango ya kala toyebaki ke mosala lokola samedi ezalaka demi journée mais komi samedi tokomi kosala ti 16h même dimanche tokomi kosala mais tozo prendre moko oyo tokende wapi repos ezalaka lisusu te état de droit bayebisaki biso eza wapi tozo kende wapi merci papa donc le problème est la biso ya salaire vraiment repos ezate salaire mabe okota de 7h ti 19h ezate toza na reporte tele bato tona biso ndenge ekomi mpona nde mosala eza makasi tosala mosala makasi bon merci ndeko le journaliste ndenge accordé nga parole mingo na ngai naloba bandeko si balobi mais oyo ngai na kobatula baka nini bapatron esi bayokana déjà mpona CIMIC application ya CIMIC ezalaki fe banda na mois de janvier donc CIMIC déjà se kota na application na mois de janvier tozwi salaire sans application il y a CIMIC. Février, tu as salaire sans application il y a CIMIC. C'est pour cela que tu as mis dans Nzela. Pour que ça nini pas jouer respect à CIMIC malgré attends ba repère ça biso ba retard au ba pe ba l'équipe là mais pas respecter à partir à moi au côté oyo. Premièrement, ba salaire ya batu eza bien te. Comment traiter ba congolais? Eza vraiment les conditions moko mabe. Bazo futa bango mabe. Voilà. Boti kolanda bino moko bande konenge ba revendiquer alors tozwa sikoyo azali syndicat molobeli azali mwana musala na bango parce que alobi ba travailleur wana nde ba patron na ye mwana mboka Guilain maboko na bata maboko maloba ezepana oui na bande koloba omoni bande kona biso ba congolais o baso ko travailler pa ya ba sujet indo pakistanais ba libanais tout ça donc baso travailler na ba conditions moko très difficile parce qu'on a monté Moussa sur la Moussa mais on a temps à reporter et même pour se soulager faut asuba na sachet asuba sachet toilette publique ya na zando za te babanga bazana confiance ya ba congolais te moi te ba tia ba condition de travail moko ya mabe mais na bazoko banga ka koyiba yo oh mutu soko zo futa ye malamu akoyiba te donc si on comprend bien ba libanais ba indien ba toko ba indo pakistanais bango nyoso wana kaka donc ndenge zana ba tia ba congolais
basubaka na basachet na kati ya magasin po babima libanda te sote koyiba koto azotanga mbongo mosolaki posa ya kosuba abimisi mastort donc asubi kaka na sachet wana mwana mobali bosiko soki mwana mwasi akosuba ndenge donc baza tellement na confiance te ya banini wana et puis c'est inhumain et puis kofuta moto malamu yo moto azosala mosala epana ozokotisa miso debe ntango ozofute $50 70 po asala nango ntango osute basalaire na bango yango wana ozofute $50 so na $50 wana donc ekoki même pas mbongo ya chambre salon na ngiringiri olandi ekoki même pas mbongo ya chambre salon na matete bon à part wana soki aza na mwasi aza na bana bakosala makambo yango ndenge et puis soki otali malamu bazosala rétention ya stock bazosala commerce ya détail bazosala commerce triangulaire bazofuta baimpôt te ozo comprendre bazosala makambo ebele mais bafuta bato salaire ya malamu rien barevendication oyo ebandi lelo te barevendication oyo ebandi banda kala batravailleur omoni basala epa bayendo pakistan babanda barevendication oyo banda kala mais mabega tozalaki na baministre moko ya malamu te tozalaki na gouvernement moko ya malamu te oyo efungolaki matoi mpona koyoka mpe kozala na motema malamu ya kosalela revendication ya population de mais ba ministre wana bazaki malamu te tout ça bo bandaki ko revendiquer te point net yo na syndicat ko dénoncer parce que ba reprocher bino ba syndicat bo batama na simate tant bo kelema ministre bo bendi kanyaka mo bo lobela pe makambo ya te bino ba syndicat siko peut-être eza bino pe ko accompagner bande ko malamu te et que cette fois-ci bo moni que état de droit ye ndeko Félix Tshisekedi ya na marteau bo ko mozonga na nzela bino nyonso ndeko au moins na opposer par exemple dans secteur na biso biso pe toujours pas problème beleti on peut exemple na peso par exemple cas marché à liberté hein na niveau marché à liberté sur tel marché à liberté c'est un marché urbain qui dépend du gouverneur de la ville de Kinshasa voilà. Mais à un moment donné marché en haut comme le marché présidentiel donc il n'a pas de négociation de revendication ministre Mowa Yamba Biso tout le même ramba liberté titi après ça conscient comment amekana mais wenda liberté bato sate ministre aloba na ngai abi Guilin pour na marché à liberté na sukoli maboko parce que Kimbuta zawana non Kimbuta de ce qui Kimbuta sukoli maboko pour na marché à liberté c'est que il y a administrateur marché à liberté azana force moko oyo eza supérieur par rapport à ba main noir wana ba main noir wana parce que ba main noir wana na régime oya Félix Tshisekedi ba bazo meka même ko traumatiser ba journaliste o kanga mufunge ta on essaie l'équipe toko bakaka alors ndozo mona sikoyo ba travailler ba indo pakistanais basala ba revendication au bandaka ndena beke lokola tozalaki na ba autorité oyo bazanga mawa parce que tangi na proverbe chapitre 28 1 à 3 soki na bosanité ba o bazona na biso bata balobaki ke soki ba méchant baza ko se multiplier na kati ya mboka peuple amona kapasi mais soki bato malamu baza ko se multiplier na kati ya mboka peuple azaka na sengo il y a un gouvernement où ba méchant banda ko se multiplier donc ba banda ko yoka revendication ya population te et tant mona mboka Félix Tshisekedi daye hein tu m'as dit qu'on y a sur le changement. Ah, mais on y a sur le changement. Tu m'as dit qu'on y a déjà sur le changement. Parce que on appelle quelque part le ministre. Il y a une grève, bandit transport, bandit qui est partout. Mais ce que tu as dit, pas kangane ba o ba do sala, mais bandit peut révoquer, peut tout le monde qui ba misus ba sanctionner qui bango. Donc tout le monde a des fait. Mais sur le secteur na bino, na secteur na lombango pour TV zangoka. Na secteur na bino ce que ministre mabe bazali, ba o ba zo kamba bino na habité. Bon cette fois-ci na régime asika o yande ko Félix Tshisekedi état de droit o yé na zela. Ce que ça solo tout le monde yango na elembo. Alors na bilembo ngo bilo posa bino zani. Bon biso posa na biso na tango ya régime ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Oh d'abord on a profité de l'occasion pour encore une fois pour représenter ba félicitations. Mais na yebisaka yeko kozala mokonzi ya mboka. Tozalaka na ye awana IM tant on a secrétaire général Bruno Mavungu azali secrétaire général ya IDPS tozali na séminaire mobo wana to pesa limbote abi agila boninga bibi abi yo makeye de trop la TV ngabi photo lo barat bile bozo bunda lit biso pe tozo bunda mais ndenge nazo mona la modèle yozo kendele na mona ko hériter misala ya père na yo ndo ko diriger mboka oyo je pense azola nanga soka se rappeler awana IM na ebisaka mais lelo za mokonza mboka ezelo ko tozaka mais loko tozo ko na tata mokonza ekolo sans programme 100 jours ya pesaki makambuzo eza ya 100 jours te mais au biso na secteur ya commerce zozela na programme na ya 100 jours oyo ke no soka saeli makambu wana azana deux mandats ya sire tika le baboy parce que lelo ba bureau d'études des fonctionnaires ba nommer ba conseiller si canapé si ba nekona ngai docteur Selembote na bosa ite Billy Kambale ba o bazala kazaka jusqu'à Paul Diakese on a kota biso presse na posi mbote Lidi na presse mbote donc bandeko oyo bazo kamba presse parce que sengeli pe bandeko ba kamisala mokonza mboko ndenge zali kokende alors sikoyo olobi
secret ngo zanini oyo moni keno soko fungoli mokonza mboka na secteur na bino akobeta dembanda na kosenga na ba membre ya cabinet ya mokonza mboka oyo baza kolanda émission oyo bozwa carnet bokoma eza biloko oyo po mokonza mboka appliquer yango d'ailleurs koleka nango 100 jours te donc 2 semaines 3 semaines soka appliquer yango déjà Kinshasa au mona Congo eningani bato ba sepeli ya liboso 1 esengeli tata mokonza ekolo a appliquer apesa mitindo makazi ba appliquer mibeko eza kopekisa bapaya batika kosala petit commerce na commerce à détail ba respecter esprit ya décret 011/37 portant mesures conservatoires en matière de petit commerce na commerce à détail au ancien premier ministre Adolphe Muzito a signé le 11 octobre 2011 a signé décret mais a koki ko appliquer décret ya signé té. Oh donc premier ministre a signé décret mais koki ne ko appliquer. A ko appliquer yango té. Mais lelo makelele bazo bunza Félix Tshisekedi. Mais a signé décret depuis le 11 octobre 2011 azaki premier ministre mais appliquer qui décret wana té. Mais lelo bazo bunza Félix Tshisekedi. Donc le passé rattrape toujours. Donc sengeli ba appliquer yango. Ya mibale et sengeli ba modifier la loi particulière sur le commerce. Basi basala yango. Et va on a kati ya parlement mais lokola ba méchant ba se multiplier ba boye ko appliquer makamona ya misato basa la commission moko président de la république na biso ba syndicat dans le secteur ya commerce ba modifier ordonnance loi 18/003 na 18/004 il y a le 13 mars 2018 portant nomenclature ya ba taxe o za ko relever na compte ya pouvoir central pe na compte ya entité territoriale décentralisée parce que tali na kati ya ordonnance la papa parlement ya biso na ba ministre ya biso ba biloko ba tie na kati ezaki passe pour peuple linga bango donc peuple ko linga bango akako linga bango jamais so kenda na ministère ya commerce ba te taxe lokola numéro import export hein chaque année mutazana numéro import export na ye mais afutela sous taxe chaque année akosala opération d'importation na ye akofuta douane bani tout ça mais numéro on eza ya ye c'est avec ce numéro là ndé avant kosala opération d'importation eza ndenge moko mutu aza na RCSM na ye aza na numéro d'identification nationale afuta sous mon numéro chaque année mais comment o eta numéro import export il faut ba commencer ba futa ngo chaque année et c'est tata mokonza ekolo ba supprimer eloko wana izo senga nango 100 jours te donc épargner ba commencer na tracasser ya mibale to vanda na mboko oyo stade martyr batongi yango paete pe batongi yango eza na mukolo moko te bayebisaka na moteki afuta autorisation d'ouverture chaque année mais so hôtel na kati ya baloi na tukolo ba mibayo to senge ba modifier yango ba tchaki ta kati ya loi que ba commerçant ba futa autorisation d'ouverture chaque année mutu afunga boutique na ye afunga moi terrasse na ye moi atelier ya kuti afuta autorisation d'ouverture chaque année wana ba taxe que na pas kimbuta oh et kendara na trésor public na trésor central non monsieur que na gouvernement neto na bien numéro import export wana so que na gouvernement central mais autorisation d'ouverture so que na ba commune mais kimbuta te muta sala ki loi wana ba ministre ya biso parce que parlement bazaki na congé ba ministre ya biso comme ta ministère ya commerce ministère ya économie ministère de l'intérieur chaque ministère ba sali biloko na bango ba profiter na parce que parlement bazaki na vacances parlementaires ba créer ba biloko wana autorisation d'ouverture muta futa ngo chaque année et ça eloko tika kozana et bongo ba député à législature na batika ko ba mangambo te ndenge ba ministre ba monter bango coup ba créer ba taxe parallèle au nyoko la population bango ba député à législature na ba ba yango te ah papa bon on a habité na autant le ba méchant ba se multiplier qui OK le fait que ba méchant ba se multiplier qui ba tondaki na kati assemblée nationale ndomoni pepa banda ko mona passe ndomoni ba créer ki ba biloko wana c'est vrai belé bazongi na kati ya palais yango hein na kati ya palais du peuple na ba contrôle tout ça ko déplorer ozomona toujours déjà na ba contrôle mais loko tozo ba ka tata mo konde ko fois beta c'était c'est lui le garant c'est lui le chef de l'état c'est lui le commandant suprême hein parce que ça peut mandat na ah ils ont mandat na donc ba modifier le quoi tant d'accès comme ba kamati taxe la taxe ya pollution na mombeko ya kalabanda tata mokonzi ya ekolo Mobutu Sese Seko kungondi wa Zabanga Joseph Kasavubu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila toyati na ba 2016 2017 taxe ya pollution bato bandaya kofuta yango ezali ba entreprise industrielle oyo devait ya pollution dépasser ba non mais tant la kati ya mobeko na bango oyo batie même mutu oza na boutique même pharmacie ya muke ofuta taxe ya pollution oh mambozo bazo na Congo ya solo si batia ngo na kati muta futa taxe ya pollution batia ngo na kati ya na ba pharmacie na ba boutique na ba terrasse futa taxe ya pollution ah nga fait ils ont créé ah luzolo bambi ils ont 100 jours te ba ki okanga to moli paso kanga te luzolo bambi chargé à commission tata mokonzi ko komaka carnet
et kuiko eza eloko ezosenga kutu 100 jours te donc mpona kozwa supprimer bakasho parallèle on a supprimé le bloc voilà eloko mosusu bazosenga na moto aza na boutique afuta taxe ya assainissement toyebi moto soki azwi permis d'exploitation akofuta taxe rémunératoire ntango aza kofuta taxe rémunératoire ezali participation na ye mpona assainissement ya ville olandi mais sikoyo en dehors ya wana bakamati taxe ya assainissement bamamiki yango lisusu barendre yango un caractère obligatoire ezopose problème na kati ya mobeko wana ndeko tozalaka na mboka oyo marché ya mobutu azalaka ba-INSS ezalaka mais lelo bacommerçant bakomi na banimero ebele commerçant moko aza na numéro ya RCCM aza na numéro ya identification nationale aza na numéro ya import export so aza koimporte aza na numéro ya patente aza na numéro ya CNSS aza na numéro ya ONEM aza na numéro ya INPP commerçant kaka moko wana ozomona donc bakomi na banimero ebele tout ça banimero basola bakomi kopercevoir bataxe na bango baredéfense na bango de façon obligatoire d'où tosengi na tata mokonzi ya école et c'est va modifier mobeko wana on peut pas rendre ba INSS wana ezala na caractère obligatoire ba assurance ekozala na caractère obligatoire te faisant facultatif parce que lelo ozomona eloko ezali par exemple 8000 francs le fait ba rendre en caractère obligatoire ba matisi par exemple employé moi futaka 18 000 francs congolais 22 000 francs congolais par mois en dehors ya ba impôt ba makambo susu na ba numéro impôt ba tiango na kati biloko oyo ezalaka te mais batieli biso yango na régime oyo uti koleka donc population aza komona pasi eloko mosusu esengi tata mokonzi ya ekolo asala papa tomoni pasi na kati ya mboka oyo mpona politike na ye etambola na ndenge ya malamu toyosenga mpe bilongo ya sika omoi na niveau ya bacommune oyo ya biso nde ozomona c'est vrai batiela biso babourgmestre mais babourgmestre omoni batiela biso bango nde bafaire échouer régime oyo uti koleka donc babourgmestre botravaille mabe tanga bakoma bauti kofaire échouer na lobi babourgmestre nalongoli te bango tout c'est-à-dire élection esalamaka te ya baconseiller kono mpo bavote bagouverneur banomaka bango mais le fait que banome bango okomona babourgmestre baza à la hauteur ya tracasserie mosusu epai ya bacommerçant c'est bango mpe bakomaki bachampion ya kocreye bataxe oyo eza na kati ya mboka neti sikoyo soki okei na bacommune nyonso okomona babourgmestre baosalisa recensement $20 $30 na kati ya mibeko eza te landi donc bakréer bango bakréer na bango babiloko na bango ntango population azosala azomona c'est comme si président Félix Mutachindi bango asupprime biloko nyonso wana faut asupprime babiloko sengeli tata mokonzi ya ekolo anome babourgmestre ya sika soki élection osalamaka ya babourgmestre na décembre soki osalamaka na saleme na ngonga oyo d'abord aza tata mokonzi ya ekolo la constitution lui donne ce pouvoir ya konome babourgmestre ya sika oyo esengeli basala misala barespecte quand même politique oyo makanisi oyo aza na yango alors toyoki na suka eloko mosusu toza kosenga ezali nini tolobi omoni toza na posa biloko ekita talo 100 jours eza na mission moko tosalaka na niveau ya ministère ya économie babengaka yango rapport mena na ngonga oyo ezali pa ya mwana mboka ministre Nemoyato rapport wana ezali rapport oyo ekopermettre na gouvernement de la république biloko eloko lokola mpioti eloko lokola loso eloko lokola makayabu bamafuta baproduit ya première nécessité biloko esali ekita au moins na 2001 ntango président Joseph Kabila azwaki pouvoir saki ya loso ya 25 ezalaki na $11 olandi mais lelo eza na 35 000 francs congolais donc il dépassait déjà $20 au dollar eza dollar ekomataka il faut so balandeli rapport wana okomonaki makambo esengeli ezonga mpe na ndenge ezalaki nangi na bakisa eloko moko toke na suka na baekole ezwaka registre du commerce te ezwaka baagrément mpo etangisa bana classe mais lelo baekole ekomi kosala activité commerciale journal de classe na wenze bazoteka yango 3000 francs mais soki oke na kati ya ekole bazoteka yango $10 nani azokosa nani esengeli batia ordre na kati ya secteur donc ndeko yango na mokuzi na kosenga boye mémorandum yango oyo nyonso eza na kati ya mémorandum rapport nazoloba donc soki otali yango nao na signe yango te nabai naleka na lepa na yo ndeko Flavien tokundola yango nano okomona no na signe yango te donc namoni yango donc signé le bureau exécutif national ya syndicat national Guinée Lokofo donc na signe yango donc nazo okende pa ya tata mokonzi déposer yango pa mokonzi donc c'est une mission na yo
Mwana mboka Vital Kamerhe aïba déjà que na nzela parce que signé yango les pacificateurs oyo syndicat national des travailleurs du Congo donc des vendeurs du Congo donc bango donc babike biloko ko kita bazana magie bana solution na 100 jours kutu te ka mikolo kaka ndeko Vital Kamerhe oyambi ba dossier mbangu pour que ba mama se retrouver so ba se retrouver te dans la bino pour nga na dénoncer bango baye baleki donc étendue que bande ko ba kolanda donc ndeko Vital Kamerhe na malo mbango na banda ko biloko kita alors papa ngo ba seloko et là on a ba Césali au monde ba mango pe belezo ko salam association de soutien au président Fachi groupe de pression soutien Fachi groupe de boy mais autant ba groupe de boy zo ko sala pour ko soutien tata mokonzi ko bazo pesa makaniso biso za ko pesa mais bokena na maloba pe na makomi biso zo kende na makomi oyo za ko aider tata mokonzi ko azo ba mesure oyo ko sala que la population congolaise est souffrir et c'est sous dictature surtout mokonzi mboka afungola miso na o etali marché à liberté. Voilà. Afo la mise ndeko fa moi tant la marché à liberté au Katinga. Oh te. Bodo comme la suka. Pona ningi tata mokonzi ekolo afungola miso na makambo etali marché à liberté. Kuna marché ba population ya marché baza ko vivre le quoi na époque coloniale. Hein? Omoni na tango na esclavagisme ndi yango zo sama kuna. De sengri tata mokonzi ekolo. Atia bakambia sika pour que kimeza na kati ya wenzi wana. Voilà bandeko Bolandi bino moko azali président national des vendeurs syndicat national des vendeurs du Congo donc Bolandi mwana mboka kila apesi makanisne pe apesi plan de sortie de crise oyo ekoede mokonza mboka na oyo etali ba produit ya première nécessité yango nga na retenir pe a déplorer conditions inhumaines oyo ba chinois ba indien ba libanais na mboka na biso ba mesana ko nyokola ba congolais ba subaka place bazo salaka do ba bimaka na toilette te donc congolais comme le roi Moumbu voilà bandeko balandi minga ko bazalite to comme na suka moi mukele zalaki wana na bité papa Guilain en 30 secondes parce que to kabwani na yo oui d'abord la pression mais c'est mais on sait la tata mokonzi ya loko to que karaté gouvernement ezobima hein ba bila bilonya kale kozonga te za bilongo musu pape kozonga te sai petro so ozi bandeko lokola ba ministre baati aussi bandeko lokola ba Joseph Kapika baati awakanela yo baati na lobi boy tala akoyi na national ba voter te la sanction déjà national ba voter baati te la sanction aussi bandeko lokola ba Joseph Kapika awutaki na IDPS après avoir trahi ba traître non après avoir trahi l'IDPS il s'est retrouvé ministre sans la bénédiction du parti mais asali mabe mingi koleka kutu bato ya PPRD. Parce que Japon ne moya tozaki na majorité bien sûr. On a rozonga no ba traite ko. On ba rozonga ndeni datongi ministère ya commerce, ministère ya économie. Ah ba bon sane musa pa na obselo ko moko bien ko sirpa ndeko bazi. Oyebi ndeko fa mi ko eleki nga na belaki makasi ya. Na belaki makana nga na daye pena mutaida nga batumi sato. Ndeko bazil. A chaki pena ba moyo zaki nga mesekile ko funa zwaki traitement. Mais na cadre musala esengé ndeko bonsa musala. Voilà. Minga ko bazalite bandeko balandi. Lobi to kutani na bandeko mususu mais to kozela soki oke ko déposer memo na e azongi esengeli apesa suite la population pour te ba est-ce que comme la message ndeko mokonzi Félix Tshisekedi. Maintenant minga bi ba to kutani lobi na masola sika merci l'équipe ya to kundola ngo bobo sanate chaque jour na RTPP chaque dimanche et lundi na CCTV. Toujours na biso tolobaki to signer contrat na CCTV to signer contrat na RTP na population pour remettre masolo ya parlement populaire parlement babola parlement debout parlement na biso ngo to kutana lobi na rediffusion matondo mingi. OK merci. Ma mission TV, le miroir du monde.